Mbote lisusu bandeko nanga ngabino bandeko oyangai tokutani lelo tozali le 26 mars 2020 tozana Kinshasa la capitale bandeko nanga makambo eza ebele makambo ya maladi lelo bino nde bokoloba ebele to profiter nanu tozwa ba intervention na bino mingi par rapport ya maloba nangai. Quelle est l'information? Baka ezali komata o bomoni ezali ko circuler ya makambu ya lemba eza ya solo ndeko ya kufaki na ngaliema azalaki kologer na hotel wan nde bakendaki pour que ba désinfecter hotel ça créer panique wana bomoni oyo est créé lelo babandi kotanga baka dans chaque commune selon le rapport d'hier ndenge bokomona ezali wana na commune nyoso aka moko aka mibale ainsi de suite mais komata le nombre officiel s'élève à 54. Tina minute otoko sala 4 décès mais loko ngana koloba bomoni maître Jean-Joseph Mukendi ce qui a kufaka na batan normal ba honneur alinga tiazwa en tant que bâtonnier en tant que député en tant que au cadre à UDPS alinga tiazwa ba honneur rebelle eh ben il est parti sans ces honneurs là peut-être qu'un jour on se rappellera de lui. Yango tokolo bana batu tomi batela. Ce n'est pas de la blague. Makamba ba maladi oyo. Na bisa kibino likambu ya docteur Bonaventure que nous prenons en direct à Italie. Docteur. Bonsoir honorable Eliezer. C'est votre frère docteur Bonaventure de l'Italie. Je vous envoie ce petit film pour vous donner une idée de ce que nous sommes en train de gérer. Voilà. Nous sommes là. L'épidémie est très concrète. Je reprends le message du chef de l'État qui avait fait un message d'un père, d'un papa, d'un frère qui aime ce pays. Il n'y a qu'une seule façon de combattre cette épidémie. Parce que c'est un ennemi qui utilise des armes non conventionnées. La prévention. Le point souligné par les chefs de l'État sont le point très important pour pouvoir anticiper les mouvements de cet ennemi. Dites à nos frères que ce n'est pas de la blague, de ne pas paniquer, de ne pas non plus sous-évaluer, demander à nos autorités de faire une gestion professionnel de cette épidémie comme on est en train de l'affronter ici. Je ne sais pas encadrer les visages des patients parce qu'il y a des normes très rigides de privacy ici. L'unique chose que je peux vous dire est que soyons sérieux pour la gestion de cette épidémie parce qu'il n'y a qu'un seul mot, il n'y a qu'un seul message que cet ennemi nous envoie, la mort. On les combat uniquement par la responsabilité, la professionnalité, la bonne gestion de tout ce qui est en train de se passer. Soutenez notre chef de l'État dans son message parce que lui seul ne peut rien. Il est là pour nous guider et voir si nous sommes en train de mettre en application ce qu'il a dit. Car uniquement en suivant ces normes-là, ce point qu'il a soulevé, qu'on peut abattre cet ennemi. Ce sont les mêmes méthodes que nous sommes en train d'utiliser ici. Voilà. Bref, c'est ça. Je ne vais pas me prolonger parce que là, je suis en train de gérer une dizaine de personnes qui sont presque tous mourants. Voilà. La réalité, c'est wana. Eza blague te. Tozo ndeko mususu ya mwasi siko na miluzi. Bamoko bazolela ki bazokoka te. Tala nde bazala ba parents nyonso me bazokoka te. Bongo biso bandeko nanga pardon bovana bandako boswa maboko bovana bandako. Botala bino monde eza pasi. Eza pasi makasi. Donc tomi bomi batela bandeko bomi batela botala ba parents kiliki na mboka la biso pitala wezate. Boni batela.
eza ba makambu ndenge ezaleli tala ndenge batandami bakomi ntina bakouloir bandeko na nga awa epa na biso ekoleka ndenge nini. C'est vraiment un problème. Pendant ce temps biso ata soki olobi confinement na kobima te ndenge nini docteur Kabe ye wana yelinga mbala liboso na benga na ye mbala liboso na benga na ye. Quel que soit ça ba mama oyo bae lelo baswani na epenge Fofana depuis tongo boye awa makelele na lupango wa bato problème ezali lobela place ozala na mama ngai nazokima coronavirus ino ozokima yango te ozali papa na biso tovandi tomoni ke nzaleleki te mpona nzala me onazoto makasi nzaleleki banda balobi ke tobima te banda balobi tobima te na ndako kuna nzaleleki centre mobimba yamoni boye na tobotobi te toke so papa eleze aza alukela biso ata saki ya loso ata wili totiaka tolia toye koya toyebwe tokuti biso toza explike bien tobike soki papa tindeli biso 5000 sima na 5000 kende olobeleke alukela biso ata saki ya loso ya bandi kofinga abandi kofinga tobiseka yoza nsima mokonzi papa na biso totalelaka ye balobeli na biso papa na alingaka mabe te kuna na centre kuna na yaka 2 fois koyebisa mai ndenge ezotonda ndako elingi ezipa biso tozosufrir kuna makasi papa ndenge afinga biso epesinga okozala mutu ya boye te ifo mutu aza na mayele koloba omona basulika toza nango te me maloba ne kaka ekisa biso kotema dada azofinga biso papa bolana papa asa biso saka lozo amolobela biso twana nzala tokufa papa na yoso olobi soki sikosaka loso akweza te ngai mpe naza na confinement papa sokokende oisakelo soyate tokende papa nanga bisika mosusu tokoma baloba eza te tokende so eza te opana yota tuma solution komona na papa ya to yake bino boyebi likambo ya coronavirus te boyebi te ki coronavirus ne pas mo continuer bo azwi bat na pare azana ta pare na kati tete biso nyonso nde tokoti toyebi yango siko papa tokokufa aza koto papa aza si commerçant na iteko kuna na iteko kote ya poko aza commerçant atebina lelo atete yazoba na batation nyonso siko mutu wala za munganga takwate bino nini ezolakisaki eloko la bino wala oyo atie ezala ya solo atiaki mpo bamosu malade kotoza na biso mele bamoni te nde tokotaki oyo nazobenga na ye moto aboye na kozala na ye te oyo ezali ya kopangusa maboko moko na oyo oke osombisaka ngo abosi ok
Ah, kosombisa kangwa loso kokabuli. Problème biso nyozo tozobima te. Maladi oyo eza blague te, ezoboma bato. Ah, ndenge bozomona biso na nzoto maladi, nazobima te. Nazoyamba pe bato te. Même famille. Mamu bayeres nanga kutu akabaka te, alobi bapesa bango ata 5000 francs. Baboyi na ba baboyi na bango. Donc eza ba makambu ndenge ezali kosalema bandeko nanga. Donc ba condition ndenge tozaleli na Kinshasa, ndenge tozaleli na Congo. Lobi na mona ki libanda te. Nazalaki kana ndako. Eza pona nini? Confinement. Depuis tobimaki jour wana, certainement natindaki ba équipe nanga ba kende ko pesa moi désinfectant ainsi de suite talakak. Soki ozomona degré bato bazo wele la ba désinfectant, mutu azana posa okufa zate. Mais loko ngana lobby. Oh ba lobaki aba stopper ba travail ya saut de mouton. Moi j'ai dit non, boko pesa ba tout raison. Misala o bazo sala ya ba saut de mouton, ba si bazwela yango mbongo. Bakozwa mbongo wana te bazongisa pour que esunga na misala misusu. Bato bazo sala na saut de mouton, basala ka ba saut de mouton et d'ailleurs bako profiter pendant ce temps, basala basilisa yango. Ils ont déjà touché de l'argent. C'est pas pour rien que bato bazana ba boloko. Le lobo yoki makambo ya que DG ya Rao Bank a fundi kamere fake news. Ils en a plainte mon côté jusque là contre Vital Kamerhe ya mutu Rao Bank. Mais Rao Bank basalaki un aveu. Po balongoli Thierry batie Mustafa Raoudi. Ils a koloba ke ba reconnaître ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que c'est clair que ça. Maintenant il y a tolobi que les lobby no boloba ebele biso toloba muke tome kananu ko kende kuna pona kozwa bandeko qui vient le premier. Bonsoir ndeko Eliezer. Nalanda ka ba émission na yo mingi. Na lobby yebisa ba professeur ya FCC na ya kashi bazalaka soki Jean-Marc Kabunda a lobby likambu bango na FCC bazalaka mbangu pona ko répondre. Lelongo nga ekoki soki baza pona peuple congolais. Baka bolela peuple ba gel na ba alcool ndenge ba kabolela kabiso ba polo na tango ya campagne électorale. Ce monsieur Richard Mafu depuis Luanda. YouTube na yo sala kalisute e sala kandeko nangai okomika kandeko Eliezer tokokoma oko s'abonner place wana oko banda kozwa biso en temps réel mikolo nyonso tozawana na masolo na député émission ngwezo lobisa batu epesi batu peleke sawa na Kinshasa batu ebele balobi bo tokanisa ki okei libela bon na ebite pona nini bazali ko sambela na kende libela. On prend quelques messages et pas quelques interventions et pas bandeko pour que to continuer o to lobi lelo ya bino ekozala koleka yanga tozwa ndeko. Bonjour ndeko Eliezer nazo benga à partir ya Belgique. Bonjour. Na okoki kolobela ba pasteur na biso te na ba apôtre ba évêque ba archevêque banani tout. Quand même tokendaka kobonzela bango ba offrande topesaka bango ba offrande ba dîme banini. Mais na minute onde fo balakisa biso amour de projet o bango bateyaka biso. Ba mbongo wana ba vandisa na ba banque na ba caisse. Ba oki kobimisa na minute ba sombela peuple congolais ba masque. Ou bien ba désinfectant. Siko mbongo wana bango bazobomba bango na kati ya ndako. Ya en plus na ba pasteur mususu bazoyoka ata sonité. Bazotinda ba numéro ya ba compte ya ba téléphone que non bandimi ba bando tia ba mabonza. Hein? Yo oteité au salinité et loba inosa que non au salaire le côté yo pe ba pesa yo. Merci, bonne journée. Merci beaucoup papa nangai. Tozana posa ya lelo ba bienfaiteur babi mapona kosunga batu soki bomoni même ndenge bazo ya kokote la biso tala ndenge mama wana kolela aza handicapé mutema eko sukaye batu bazo lela kokufa na nzala. C'est le moment ya ba grand prêtre kobima. Ndeko Eliezer, je me présente au nom de Moïse Mutombo dans la commune de Kalam.
nazana message moko ya koyebisa yo parce que biso tovandaki tovotaki yo et puis yo mutu okolobela pe kaka biso tozwa ndeko bien que il n'a pas respecté mais toyeba si ça tokokata à 1 minute s'il vous plaît parce que yo sali 2 minutes. Ouais, bonjour Ndeko Lézère. Bonjour. Ndeko Lézère, nana moi donc message moko na ngana ebisa yo à rapport na makambo choloba na bisi c'est za kilobi na ebidi. Mais balobi ke awa na Kinshasa toza na 24 communes. Na 24 communes toza na 3 communes où ils ont bien confirmé que non, ils ont na coronavirus. Mais Ndeko Lézère tozomona président alobeli pona bakanga bar bakanga ba église bakanga l'homme. Pourquoi pas alobeli hôtel tozomona bato oyo misusu basalaka na ba cité bazolongwa cité bazokende na ville kosala misala ntango bazokesala misala na ville wana soki azwi biloko wana na ville koma akoki koya kotikela yango bato na cité tozomona bato misusu bazouta kuna na ville bazoya kokota na ba hotel na ba cité mutu oyo auti na ville wana akoki koya kotikela bato baza na cité na ba hotel te to bato misusu basalaka na ba hotel bazwi biloko wana ntango bazonga na bandako na ba repos na bango bakoki pe kokende kokabola biloko wana te Ndeko Lézère. Merci beaucoup ndeko na ngai. Omoni bato misusu kindumbe koboma bango bato babatami yo wana kaka yo ya yo nzoto epemaka te kotambola eza ndenge olobi wana mais ndenge tozali korefléchir actuellement jusqu'à ce que tokotia bacommune yango na quarantaine mais ndeko il faut que la situation évolue. Chaque commune a presque un cas selon la statistique ou la kilobito ndeko mususu. Mbote Ndeko Lézère. Mbote. Bengi yo à partir ya commune ya Kalamu monsieur Henri. Oui monsieur Henri. Nalingi na tuna Ndeko Lézère. Maladi oyo zo tungisa biso na mboka oyo ezozo ba policier teto tendengeni. Okomona ba policier na jeep na bango bazata mona 20 to 15 personnes ba finani maladi wana ezozo bango teto ndengeni. Ya liboso ya mibale. Couvre-feu o ba cheli biso oyo esilaka na 20h. Eza pona banani peza pona nini pona ba policier e commune ti cop na bango moko babotulaka batu biloko basala bataka seri na bango lobi nazaki victime na lemba na nga pardon na ngaba donc o meka ko ebisa biso nanu ce qui couvre-feu oyo eza pona nini. Merci beaucoup. Merci beaucoup ndeko nanga dossier ba policier na lingaki pena loba yango. Policier ba lobi bangonde ba conveiller boyoki na France ba réquisitionner même ba militaire. Pour ne pas respecter décision ou mesure, il y a état d'urgence décrété par le chef de l'État. Mais bangos ko tango bazo kanga batu, bango moko baza protéger te, bakangi batie mutuna sa jeep wana bango ba finana soki combien. Ils vont être contaminés. Et puis nazo mituna boy. Mbongo oyo, docteur Muyembi. Mbongo iko chiko transmettre corona te parce que mutu soki azwi mbongo akotango alcool te eloko moko te azwi mbala moko na poche. Il y a aussi cette question-là. La protection à la police. Les policiers, bino bande konabiso, bo se protège à paix. Parce qu'ils ont occupé tenue, oko kufa na yo, oko tika bana. Et je suis en train de craindre. Tant que vous avez kendewana, bilamba wana oko sokolango tout de suite, ozongi na camp, ba condition boko vivre na ba camp, bino moko boyebi, so ki coronavirus e koti kuna, e kozala dégâts. E kozala dégâts. Il est important que le général Silvano Kasongo, commandant de la ville, a ko veille na eloko wana. Tozo andego msusu. Bonjour Papa Lézère. Bonjour. Na tuna émission za journée ni banda erni ni pona la ndonde na retard, na zaye pe la retard. Wende konanga émission za mikolo nyonso, masolo na député parce que mikolo yo ndebo ko solo na mo pona mina bino mingi. Masolona député mikolo nyonso to solo la makambo ya coronavirus masolona député bino pesa kabiso information biso pe to pesa kabino masolona député tranche oya moponami na ba poni na ye on a benga kabino ba patron na biso bana misala yango to ko sala c'est pas pour rien
que bomona ki avant-hier to zwa ki risque ya kokende kuna parce que biso to zaka bana misala na bino ndeko moko atuna ki mais bino bovani na bandako bongo peuple a voté ki bino. Je prouvais aux gens Nathalie ici batuke soki tondima ko affronter ba gaz lacrymogène na masasi, soki tondima ko affronter ba kasho na ba prison, soki tondima ko affronter batu ya makasi na batu minene likolo ya mboka na biso na likolo ya peuple kaka oyo Nathalie ici bango ke on peut aussi prendre le risque yango to kitaki tala ba bousculade. Je sais que basalinga ba remarque moi ebele même ba papa nanga ebele ba maman nanga ebele ba o bazana poto ba bengaki keza risque. On doit aussi parce que nenge tokolo bazana ba kwen moko mbanza lemba kuna ba uti ko benga biso ezana ba quartier oyo courant ezate batu ba yebi même pas que coronavirus ekotaki. Nous sommes obligés à koluka tout moi biloko a mike to kende ko sensibiliser bango parce que pona okende ko sensibiliser batu soit ok ata na moi masque ata na moi désinfectant oyo bozomona ya couleur bleue gel précieux oyo eza mogijo babimisi yango na un professeur d'université na pharmacie prof Jérémy Mbinze na monsieur Mogijo bango babimisi yango avantage ya eloko oyo soki otali yango gel antiseptique et désinfectant pour les mains et le visage. Donc oyo ozana possibilité même composition nango même solo nango koyoka ke eleki misuso tozali ko salela. Donc oyo bango bazoteka yango 2000 francs par pièce, oui certainement 2000 francs, mais soki otali ezali ko désinfecter ba makambo ebele oyo. Donc mais esengeli to lukata ba moi désinfectant, ba moi masque, ba moi savon pour na to kende ko sensibiliser cette population là. Donc eza ndengwan masolona député c'est chaque jour sur Tokomio Api télévision. Mwana Mboka, vous avez bien passé votre message devant le peuple congolais. Merci beaucoup. Tozali kosala yango lelo manazo signaler bino ke ezana pétition en ligne pour na kosenga libération ya Mike Mukeba Nkoso yango wana batieli bino okokipe kokota wana o signer pétition wana pour na ko soutenir libération ya mwana mboka Mike Mukeba parce que j'ai une crainte. Coronavirus lelo na makala. Coronavirus lelo na ndolo. Comment ça va se passer? Si ça ne dépendait de moi, je pouvais demander au chef de l'État, il a coordonné que quelques personnes bazana bakaya grave te bazala libérer pour que moi et ration ezala. Tous en comme sous. Bonjour. Ah, vous avez un ambassade de les raisons de réponse. Bobo Karate. Bozo Banga Mutuanate, pour Rabin Bobanga Kate, mais til les lois. Zandangwana. Isaka ya kutele batona sur les locaux on a vu Cécile baozala c'est le meilleur parce que vie des alliés tous et tout la cabine sur beaucoup ça vrai to éviter. Merci beaucoup. Dossier ya monsieur Hassan ya Safricom ozolo bati lelo bazo bukate ndekona ngai biso tozaba représentant na bino tozaba député nyonso toko sala même ba descente wana moni to salaki na gouverneur ezakotali sabino que nous sommes derrière le Kowana parce que tata wana yewana keli susu na cimetière à Kasavubu et l'arrêté bazo bimisa ya conseil d'état nulle part natanyango de bout en bout place mon côté balobi ke eloko wana ezo revenir na sani ya Safricom na habité pour se couvrir bien otokotonga grand palais de justice pour que bazo ba pesa nkombo ya Etienne Tshisekedi. Moi je l'ai fait c'est pour vous prévenir. Mais ezana bande comme sous basi balé bambongo ya mutuana qui sont en train de les protéger. Moi en tant que sentinelle nabino, je suis obligé ya koyebi sabino tozande comme sous. Bonjour ndegoleze. Bonjour. Yves Teneyama na Outmokali. Oui. Na lobiboyi awabiso c'est comme si la police est comme shida. Les policiers bakomi kokanga batu ba policiers en plus bazana ba masque te ba gante mususu na ba polo kokanga batu donc comment ça veut dire bon bazo se prétendre à protéger biso bon mo se protéger te
mais quand on expliquer biso to comprendre ce qui va policier ça anti-corona biso ne va population tout ça dans corona. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndewonanga mutu moko te aza anti-coronavirus to uti kolobela yango parce qu'il fallait que Batouba comprendre que les chefs de l'État aillent au capé comment les choses se passent parce qu'ils ont cadre. Masolona depuis tes cadre ils allaient permettre bino beaucoup taper na bisika mususu beaucoup takate à travers ba message na bino. Général Silvano Kasongo, la police a protégé te tokoya kolela ba ndeko mususu, nous avons besoin des gens qui peuvent nous sécuriser. Et comme a péchi date nenge ba ndeko ba kolo ba tozo ndeko mususu. Bonjour mon député. Bonjour. Yayo yangai yango natiki moi message banini frère na yo de donner Kasonga à Israël. Ouais, aux en Israël. Biso Petoza confiné il y a déjà quelques semaines passées. Ouais. Et puis notre ambassadeur à Koutoudombe existe à Ranangote pour na peuple nae. Ouais. Alors et le Romana ngina lobana mukuse yangwana. Et puis na féliciter vraiment likambo oyo ya kokunda bibembe. Donc ngana ko préférer pinga que etika la ndengwana pona libela parce que awa na Israël to vanda wa ngana vandi ngonga mulai plus de 20 ans même. Donc inatika la jamais komona ebembe moko na nzela songolo pakala bazoleka nango to bazolela ngo quelque part quoi. Alors moi mukeo na ngana loba yangwana sauf que awa comme si to zakana biso na ambassade jamais asungaka na peuple congolais jamais. Merci. Merci beaucoup. Mbote na bandeko tu bazana Israël. Mais nazo ebisa yo que chef de l'État lobaki ki a nommé ambassadeur pour na Israël parce que Congo azalaki na moi problème depuis Mobutu bakataka relation diplomatique entre les Zaïre. Oui, je pense les Zaïre à l'époque et Israël parce que Mobutu alobaka entre un ami frère entre l'Égypte et Israël. Tozo ndeko mususu. Bonjour, moi la Kololo Pango. Bonjour. Na bengi yo à partir de la veille. Nangina lo ba tuner la biso nanu. Problème où est dérangé que biso makasi. Ba gens et travailleurs et spécial Kinshasa il y a compagnie à transport, il y a hôtel de ville. Oyo ba kata yango et comme retranskin. Mais ba indemnisation ba pesa ba congé technique tina lelo position yebana te ba sala ba commission ba rétro commission tina lelo. Mais ça la batu oyo bazoli mbongo wana même ministre qui m'attend en fonction même le gouverneur André Kimbuta. To yebiti to komi wapi batu wana baba bazaka ba perdant au moment que bango baza bien. Et ça la batu musu ba travailler tina lelo position yebana te musu ba kufa. Le bel absolu honorable. Merci beaucoup Ndekonanga. Dossier à gestion à ville à Kinshasa. Ce que moni gi matondo bazuye azakuna. Yo kanisha ya kimonka yemoko. Lokola ya lobia kufa kaka yemoko mba. Ye wana 8 ans. Moi si na ena bana na ende mtu bako souffrir. Yango moni biloko ba cop o eza problème. Vraiment makasi. Ce que liembongo. Liembongo zo liana batu. Moko répondre yo moko. We peke. Wana balobaka na Swahili tozo ndeko mususu. Alors bonjour ndeko. Bonjour. Maï Florine na bengi na commune à Selema. Wendeko. Parce que to pesa biso oui mais le président lobaki eza bien pour protéger population na. Mais souci na biso za ki ba biloko ba savant ngo ba intelligent ngo eza ko mata ko ko lobaki o so matisi ba biloko wana ba kitsa biloko la bango pour esunga population. Ako kusomba ngo awo uchangu na ndako longo noso mati lelo na 900 2000 na 1500 3000 ngozo pesa biso fasi oui makambo ya bibembe alobi etika la ndengwana pesi makambo ba église susunga na bakisi na ba église bato alobela ngote ba makambo ba église lisusu eza mabe kotika la pe bongo mais pour tout ça mbela bien sûr mais balabala moko 6 di église na balabala moko c'est faux akolongola balabala moko za di église faut balongola itika la église moko sombela église moko pour nini tende ngwana ke balabala moko ba église belé tongo na bola muti ba msusu ba tia makelele na ba pembe na bandaku ba isima ko sombela tongo makelele ne so les déranger. Merci beaucoup Ndekonangai likambwana à l'église mieux vaut basala ngone basala ki ba regroupement politique. Bato bazana ndenge moko akosambela mais nani akondima kozala sima ya nani problème c'est que ya leadership mais problème ya ba désinfectant oui bato bazo matsaka biloko nanko et pona konyokola nini et je pense que ce qui l'état
ye moko azwi monopole ya kokabela bato ofele ba désinfectant et komikitela yango moko bakoki koimpose toutes ces sociétés bazosala ba désinfectant bayeba ndenge nini ya kokompense na bango bakabelaka bato ofele soki bakuti moto azoteka yango bakangi ye. Bonjour honorable, mais tozo comprendre te bozoloba to sukola maboko mbale belé mais na monga fula ça fait une semaine maebi makate maboko yango to kosukola comment est-ce que bino ba député bokoti kosala morceau te bokoti kosala qu'est-ce que j'ai dit, excusez-moi, est-ce que bino ba député bokoti kosala morceau de motion de bon alinga kialo ba motion de censure pour na kolongola DG à régie des eaux il y a commis morceau de sentir donc c'est de konangai à la régie des eaux il y a à boire et à manger et ils sont obligés certainement ba zapper na difficulté financière depuis ba libéraliser domaine wana ba société belé ya minene wana zomona basali la kalisu sous régie des eaux te ba forage na ba forage mais ba futa kambongo combien et puis ba forage yango wana bazana problème Gombe wana za soki na 240 forage kaka ville ya Gombe wana bozomona soki 240 forage est-ce que boyebi ke nappe d'eau tango ekosila un jour Gombe wana eko s'effondrer eko kota penza boy nazo belela nazo profiter koyebi sabino Gombe wana za soki na 240 forage oh basala kuna depuis qu'on a libéralisé et le parlement ba yeba ajouter mobeko. Mais tant que bazo puiser, ba fouti combien dans l'état. Mais nappe d'eau tant que kosila. Gombe ko s'effondrer. C'est ça le problème. Bazana moi difficulté wana mais le chef de l'état dit qu'on mette les moyens pour que basunga kabato. Tozwa ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Kombo ngai Bob Mosanto. Oui papa. Parti à Paris. Nalingi na tune loko moko ndeko na ngai papa. Ndeko ilu kamba wana tata wana fatigué de vivre aibi na onatra kuna ekokite ayesu soit comme ça Joseph Kabila roi pour Joseph Asalanine pour na ko voter loi o ebengi merci Raïs merci na nini pour gouvernement na bango esala nini gouvernement wana ye lukamba wana tatana fatigué de vivre asala nini na vie na ye o ya olo bala biso ke merci Raïs merci so alinga za na kimia akufa kimia ndengo lo bakeno république ke lobela yo azala akanga mayele na ye wana merci beaucoup ndeko nangai na habité so ke zana mobeko peut-être ke zana nini merci na habité mobeko moko ba pesa merci Raïs en tout cas ça sera excusez-moi ça sera la première au monde. Merci Raïs, c'est-à-dire quoi? Mobeko penzabo, ekozala na nini na kati. Tozo zela soki ba pesi yango, mais problème ezande ndeko nangai, tango zoti na message surtout dans le média, ko éviter quand même ba moi attaque trop personnel et ko pesa bien te. Bonjour honorable, yebisa général Kasongo ba policier bazo respecter distance d'un mètre te. Wana penza na uti kolobela yango. Mon général, il faut perdre les éléments bala qui sabango moko comment garder la distance, comment respecter même na France, même na poto tango bazo interpeller muto zomo na la police azama musika. Balobi na yo et pas on est parti là-bas. Donc ezande ngwana tozo ndeko mususu. Bonjour ndeko Leza. Bonjour. Ndeko Likaila Israël depuis Brazzaville. Oui. Nangaina tuna kaka est-ce que tous en a lié il y a la quarantaine. Est-ce que bati bato na la quarantaine vraiment ndenge bazolobana? Et puis qui en a Brazzaville que batache ba protège nez na bouche oyo na kin bazo pesa ngo gratuitement. Est-ce que vraiment ils a Merci beaucoup ndeko nanga. Ceux qui batie bato na quarantaine, oui, le ministre m'avait dit que ezana bato batia na quarantaine, ba musu batia bango na quarantaine. Na banda kuna bango bazo respecter, il m'avait même parlé d'une famille na bandal. Je pense que c'est un peu ça. Et pour na ba masque, ceux qui balingi ba gel na ba masque matate, l'État zo en charge akabela kabato fele. Vous allez voir que ça va se limiter et comme matate.
La même chose na biloko akolia. Que l'État prenne en charge. Même côté Kabiloko akolia, vous allez voir que tout sera au contrôle. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Ezali Ngai, auteur qui a ouvrage d'héritage post-traumatique du roi Léopold II au Congo. Oui. Nalina Lobaboye. Est-ce que Bokoki Kosala que avant Covid-19, Ezalate égale à Covid après Covid-19. C'est-à-dire avant et Kokanate na après. Donc, na tango bazui état d'urgence sanitaire, va profiter vraiment et à côté discipline na katia domaine sanitaire na ba structure union sanitaire. Ouais. Pour na après awa tozongela lisusu te na ba situation sanitaire tozalaki. Merci Mato. Merci beaucoup papa et puis souhait nangai mususu. Au moins à chaque événement, il faut tout tika la kanamwa symbole mon kobo. C'est le moment qu'il fallait construire un grand hôpital. Il y a coronavirus et kotika la ndengwana. Hôpital équipé. Ceux qui basino batonga ki dans 10 jours. Il y a besoin qu'il ndata malembe. Même si tu es baloba ki ke bakotia bato en isolement côté anteli. Kotonga eloko moko ya bien ya référence. Et kokipe kozala ndengwana. Donc et côté abiso c'est notre souhait que to tirer leçon. Tozo ndeko mususu. Ndeko Eliezer Mbote. Mbote mingi tolingaka mingi nazo sola na wa parti ya États-Unis. Ouais. Alors toza na buté pa na biso ni toloba 7h na tindelo message na 7h parce que na tindelo jaba message belé ozo te. Oui. Alors elo mona yika na ebisa OK ozala na kimia oza calme parce que yoza na qualité déjà ya président de la République. Hein? Talaka mingi bato balingako bato balingaka baleki bato bayinaka ona ebele. Alors il y a on est na loba na préoccupation moko parce que président de la République a enquêté biso mukie ngana bima awa na yana kin na ya pona voter Fachi parce que erona kombezara makasi tout ça mais naza vraiment déçu à telle sorte que Fachi comment est-ce que ba mandataire public y a l'état hein il faut kabolango kana FCC je comprends pas prérogative ya président de la République ezawapi. Merci beaucoup Ndekonangai, merci pour na ozali ko souhaiter na lobaka na bino que même na 2018 ceux qui nazaka na makoki to linga to postuler na président de la République. C'est pour na ko éviter ceux qui makamuni mais faute de moyens, voilà, on est limité. Mais il y a ba mandataire au lobby. Bon, dès lors qu'il y a cette majorité là, je suis parmi les rares députés on a zaki ko soutenir qui va dissoudre parce que les députés en fonction et belé bazaki ko yokango lokola. Et le koyo et to ko perdre donc non mais attendez mon quoi salé la jinga calcula le binde ko Eliezer o bimbo na dépasser na campagne ndenge tozo kende bona ko kata ko récupérer nyonso te mais écoutez la politique eza commerce te ya ke OK oteki obani ko calculer ba intérêt ceux qui muto azo comprendre politique ndengwana eza mo passe. Bonjour honorable Ngandeko Papi na Kingabwa décision ya masuwa ekota na biloko eza bien mais bat oyo bakoti babi mananu te merci. Merci beaucoup ndeko nanga tolobaki lelo bino boloba ebele ngai na loba muke tozwa ndeko mususu. Ndeko Eliezer bonjour. Bonjour. Bon nga nazo benga partir aux États-Unis. Ouais. Et là, on a constaté que les émissions des émissions qui se préparent à des contestations, à des constats. Aux ana culture et à gestion. Tu es un parlementaire. La première règle de la gestion, c'est prévoir. Va au perchoir. Propose. Ne te vende pas sur certains petits points aux salles du lendemain. Une culture de gestion consiste à prévoir quelles sont les analyses, quels sont les propos de l'Ozoé Labiso. Tout ce comprendrait. Ça, c'est quoi? Ndeko Eliezer, faites un effort.
Sinon, tu es toujours sombré encore dans le néant. Merci beaucoup, Papa Nanga. Mais nous avons une question. Na perchoir wa nozoti nangai. Bako kene ba fongole linka kangai moko na bandiko lo ba na perchoir wana ou bien il faut qu'il y ait une plénière. Yango zomona ngana zotala Papa Nanga. Et ça problème ya ko se préparer na contestation té. Biso batambo nous sommes parmi les gens qui prédisent des choses dans ces pays. Landa bémission nanga. Quand on fait des propositions, l'élo état d'urgence, te proposa Kiango, te lo baki isolement. Ce qui est tali, na loba 2016, année en Mbutu, bomona kamakambo. Tango zoti nangana perchoir, l'élo, voici la procédure, l'article 85 de la Constitution. Balobi les chefs de l'État, ceux qui a moni ba circonstances, ces alliés qui empêché bon fonctionnement, Yamboka, à côté qu'on décrété, cas de siège, état de siège, ou bien état d'urgence. Yango et Salemi, basali référence l'article 144-145 de la Constitution. Où les alliés qui ont complété comment ça pouvait se faire. Mais na Katiwana, c'était que ceux qui ont vu Mibeko, que les deux chambres se réunissent en session extraordinaire, ceux qui sont en vacances, pour voter une loi adaptée à la décision prise par les chefs de l'État. Les lots sanganité pour Nanine. Parce que les circonstances ne permettent pas. Batumusu balobima lokola batu basanganité ainsi de suite. Écoute bien. Ezambo cannabis constitution wana totanga kango lokola Bible. Article 69 de la Constitution. Bazo paie sa prérogative. Il y a quoi assurer continuité. Il y a service de l'État au chef de l'État. C'est les précisions, les décisions qu'il prend. Ezo salema lokola loi. Quand vous envoyez les gens, ce n'est pas que nous sommes les moindres. Papa Nangai Tuna. Nous n'avons qu'une année en tant que parlementaire. Batanga ba député, oh ba intervenir à différents sujets. Bazanga kotanga monsieur Tambo. Okolanda peut-être ba sondage oh ba bimisa ki a lokuta, ozomona ke sondage acheté parce que parmi batumisu su batanga ki batikala ta ko zo parole te na perchoir. To éviter ba ko bimisa bango ba meilleur député. C'est pas de quoi. Donc, tango zoloba na biso ke il faut to kene na perchoir. Toko kene na perchoir, kakaboye, bakanji, pour le moment c'est fermé. Tout a été suspendu compte tenu à la pandémie. Mais quelque part là, même aux États-Unis où vous êtes, batubazo sangana wapi. Il fallait qu'il y ait la nengwana. En tant que parlementaire, il y a les cadres. En dehors, il y a cadre wana. Nous sommes libres de proposer quand même certaines choses. S'il vous plaît, tous wande comme sousou. Qui est mort dans le bis là-bas, donc antivirus. Donc c'est la fin du monde. Non, on n'a pas bien entendu. Bonjour, honorable Eliezer. Bonjour. C'est Papa Carlos au Canada. Je voulais seulement vous informer qu'il y a, je disais qu'il y a un nouveau virus qui est sorti encore en Chine, ça s'appelle antivirus. Antivirus, ça tue plus que le coronavirus. Ça tue plus que coronavirus. Est-ce que vous êtes au courant? Il faut toujours encore faire très attention avec ce nouveau virus antivirus. Voilà, merci beaucoup. Donc ça commence encore à tuer en Chine. Donc c'est panique. C'est panique en Chine. Antivirus a commencé à tuer encore. C'est panique. Il y a un homme qui est mort dans le bis là-bas. Donc antivirus. Donc c'est la fin du monde. Merci beaucoup. Papa Nangato, Tili Kambouana ya ke virus mususu ya sikebimika kana Chine. O Trump abenga kia lobby et China virus. Mususu ebimipe kuna ba lobby a lobby ke ezoboma antivirus et ezoboma koleka et coronavirus. Je ne sais pas si c'est la fin du monde. C'est un peu compliqué. Nzamba sunga biso. Je ne pense pas que mokili komama ke ba chinois nde bako silisa mokili. Tozo ndeko mususu.
Bonjour Ndeko Lézer. Bonjour. On a béni à partir des États-Unis. Oui papa. On a béni comme on a junior, on a béni pour na colonel Edi Kapendi. Ouais. Papa, ba libérer colonel Abimana Libanda. Ba komi ba milliardaire. Bazo tika papa ba tuna kati ya prison boye asali nini. Mais c'est Georges Mirinda alobaki que oui, bango ba bomaki papa na bango. Bati ba libérer ba fungola dossier ya colonel ba libérer papa ba aza pe na famille na comment ko tika papa ba ndenge wana. Na bengi pona kawa na vraiment. Merci beaucoup papa nanga, dossier ya colonel Edi Kapen nazalaki na na prison et souvent il se pose la question à l'obin de Gwelezer. Tango bazolo bela ba prisonnier politique. Bazo tanganga te. Tango bazolo bela ba prisonnier ya pamba. Bazo tanganga pete siko ngai na komi mutunini. Donc na kokufa kaka boy. C'est vraiment un problème qui doit être réglé. Je pense que le chef de l'État le bela kayango on ne sait pas comment il travaille avec son cabinet sur le cas et colonel Edi Kapen. Tous en dégomsus. Bonjour Ndeko Lézer. Bonjour. Nalanda qui une émission le 25 mars ya lobi kaka. Vous parlez que loko moko boy ya concernant ba famille ya ba victime na ba rosimu kendi ba kapangala bango nyonso wana. Mais non, inalinga kina loba est-ce que ça était possible au kende par nanzela ya première dame au lukanono au solo la naye avant que yo kende na ba famille wana kuna pobo solo pona likambwana mais quand on kende yo moko si possible OK non ko mona première dame contact na première dame au exposer likambwana suka ndimi et au luki mukolo oyo ya ko proposer pour o mema ba famille wana si possible. J'ai bien dit qu'il fallait laisser. Oui. Luka un peu au contacter parce que yo omemaka ba famille ya ba victime bo ba kuf. Oui. Allô, Ozo Katana. Un petit souci. Oui, bonjour, si possible. Lucas un peu contacter parce que yo omemaka ba famille ya ba victime bo ba kufelaka batu na bango érosion moko na epte soki le kaka na secteur ya na manenga quelque chose comme ça même bango pas première dame mais quand on ko sala un peu pour na ba famille wana ndenge batika la quoi. Merci beaucoup. Je pense que tokomeka kosala yango tokomeka kosala yango mais sinon kaka message na yo wana na nzela ya singa o tokoloba. Je pense que distinguer première dame à Koti Kozala déjà au courant, il y a le Kambo o tokoloba. Il est vraiment important. Il y a que Makambango Izala Ndengwana. Donc, Iza Ndengwana parce que Souenanga Izala qui a que Batouana Bazala quand même honoré par la République. Ça va encourager. Tolobaki lelo eza tournabino tokota la pona kozwa ndeko mususu. Oui, tozwa ndeko mususu. Oui, ndeko Elise. Lelo journée ezalika pona muto azalo kola mbata siala. Makambo ya IDPS tozala besoin information ya mboka ndeko Elise. OK, ngai papa Dani. Yoka message na pardon na na Suisse. Ezalaka apona ide. Oyo makambo tolongola kiango déjà tozwa ye mususu. Oui, ndeko Elise. Merci mingi na mission na yo. Masolo na député. Merci. Alors, sikoyo na tango ya fête ya coalition elingaki ezala 6 millions pona fête. Sikoyo pona batu bakufa maladi ekomi sikoyo 1 million. Moi 15 000 wana esika bazwaki yango tomonaki te esika pe bazongisi lango tomoni te tozoyoka kaka na maloba mais bakolonga ata moi 15 millions wana te ko abe balonga kaka ata 10 millions basombi babiloko ozoloba wana bafufu bamasango baye kotoka ngo mpena na mboka bandeko balia bana balia bamama balia mitema. Ouais. Excusez-nous, on a été coupé aussi. Congolais, non, trop c'est trop. La peine a un réseau, à l'opération pendant que Boyate a un réseau. Merci. Tarabiso na Suisse. Ça dit budget 3 mois. Donc ça la tête va refuter biso. 80%.
oya bango kaka baya bombaka bambongo na bino bobombaka awa yango biso tozolia sikoyo moite miyibi bozala kaka kuna bazala kuna yote me bango. Merci, ciao. Merci beaucoup Nakatisa Jotenga pe muyibi. Merci beaucoup. Je pense que ma proposition, je continue à persister signer. Nalobi que ndenge to ali awa bande konanga. Soki bazui sake moko par ménage. Tolongoli nanu gombe. Tolongoli nanu limité résidentiel. Tolongoli ma campagne. Tozui quand même ba tolongoli ba bovan. Hein? Tolongoli ba GB. Tozui ba ndeko oyo bazana cité parce que parmi les 15 millions d'habitants, une population estimée à 15 millions, batu bazawana. Tobani na bachangu sake moko ya loso na mafuta devant chaque porte. Tokozata $1 million te. Hein? Donc o ba lobby à 6 millions paye à obsèque et ça les maté papa nanga. Er moko pezala ki intox. Yandengwana. O ya commémoration ezala ki intox. Docteur Kabanda azwa yaye nde bateme azwaka. Yangwana. Papa, est-ce qu'il n'y a pas moyen de demander au chef de l'État de nous exonérer au paiement de la régie des eaux et de l'électricité? Car on ne fait rien avec Corona. Merci honorable. Papa nanga makambu ya kurana mai mikoloyo ngai moko nazo senga ke batungisa batute. Ba société wana ko se relever ka mikoloyo te. Batungisa batute. S'il vous plaît, tous en je m'excuse. Hein. Chaque fois, le barakeno, kenda kole la Etienne Tshisekedi, bokenda ki yo, Maître Mukendi, na Félix. Tu as totalement raison. Oui. Mais une chose, au bakisaka eloko moko, le barake, bokenda, Frank Djongo a payé ça $500. Bakisaka pe Frank Djongo na liste que bokenda na ye bien kazaki na prison parce que t'es donné déjà l'argent donc. Et ça, j'ai ce là qui Azalaki. Mais avec un cœur qui pleure, que mes condoléances à toute la famille de Maître Mukendi. Nous pleurons ensemble. Je connais et je sais ce que ce monsieur a fait pour l'IDPS, pour nous les combattants. En tout cas, bonne journée. Merci beaucoup, Papa Nanga. Soki natanga ka Frank Diongo Shamba, ngana bomba ka soki mutu apesinga eloko moko te, dimwe ye moko alobananga ke bomba. Ezana ndenge ya reconnaissance, connaissant Frank Diongo Shamba, soki azala kalibana mbele tokenda na ye. Na ye bivye nanga bien. Mbele tokenda na ye. Mais lelo komona batutala, bazo bimisa misu. Lobi, ndeko moko abenyinga. Alobi, honorable, est-ce que vous connaissez quelqu'un au nom de Kaboko Kasse de Jésus? Nalobi, non. Pourquoi? Alobi, c'est monsieur qui publie n'importe quoi en citant votre nom sur nos réseaux sociaux et moi, je lui connais personnellement. Nalobi, ah bon? Qu'est-ce qu'il dit? Alobi, c'est un monsieur qui pousse tout le monde à critiquer votre sortie médiatique sur le coronavirus. Nalobi, ah bon? Il est de l'IDPS. Alobi, on dirait il a une mission. Je lui ai demandé en faisant tous ces compliments, vous avez gagné quoi? Il me répond, il connaît les enjeux. Il dit, oui. Alobi, est-ce qu'il est de l'IDPS? Il dit, oui, mais combattant des réseaux sociaux. Alobi, ah bon? Il est proche de qui? Nasuka, ya alobi nangaki, aza proche ya Kabuya, Augustin. Nalobi, ah bon? Bon, nalingaki, bon comprendre, et l'okowan. Quand vous trouvez les gens sur les réseaux sociaux, bazo critiquer, ya alobi yebi banje. Banje wana zo eba. On se demande ce qu'ils a banje ya kosala nini. Olingi ba nomé yo parce que critiquer M. Tambwe. Si vous flattez les gens, yendenge kandenge bazo loba wana na ebi kombo na eta, balobi bien, na source nanga ki aza combattant ya ba réseaux sociaux, yebisanga. Ngai na kobana ko telema na ba combattant ba réseaux sociaux. Combattant ezanzo tout. Ezanzo tout. Ndenge na lobaka na batu 5 vidéos ya front. Yango pe na lobi na batu aw. Lelo Tshisekedi akomi elengi. Magamoyo ngai na ebite. Donc, ezandengo wana papa nanga na kozanga kotanga kombo ya vie nanga Frank Diongo te natanga parce que je sais pourquoi je l'ai dit. Tozo andeko mususu.
Bonsoir, Ndeko Eliezer. Bonjour. J'ai remarqué que ngai pe lokola baninga. Olinga kozwa donc audio nanga na sala raté na ibité pona nini. Ah. Bon, Bengo à partir à France, vraiment il ça se passe. Tu vas soutenir quand même président Félix, mais vraiment ça se passe RTNC R Nyon sur la Kabila. Si tu lembi. Teni comme la garçon en a été vraiment. Hein? Mais quand on a le Kamwana, si tu lembi. OK. Merci beaucoup papa Nangali Kambu ya RTNC na sina lobeli yango. Yango zomona. Message on a uti kotanga. Quand on cite quelqu'un qui est proche de mon frère Augustin Kabouya, que mutuana ndako sala kabiloko contre ngai tambwe sur les réseaux sociaux. Ça m'étonne. Et nazomona quel degré ba tu na vie bazaka ba hypocrite. Ngana na problème na Augustin Kabouya. Nana problème na Kabum. Toko wele la nini. Nana problème na kowele la na mutu nini. Soti batu baza sincère na honnête na batute, c'est un problème. Les sérieux sont là. Les lotango ozoloba. Moi je me suis battu, j'ai posé la question. Boko kati jamais kozwa communication à chef de l'État, bopesi ya présidence, bopesi parti mususu. Bozui même communication à gouvernement, bozui parti mususu, bino yi de pese bozui. Bato bakenda ba négociation bango wana. Tango zomona bazotindelanga ba message ya boyi. Jusqu'à cositer ndekonanga Augustin ke batu oyo soki kaboko wana soki nani baza batu baza proche na bango. Ça nous fait très mal. Bakuba wana eza bien te. Ngana zoele na mutu eloko moko te. La RTNC est là. Tala même ba message ango ya ministre ya santé eteni. Ezoleka combien de fois? Ezoleka combien de fois? Depuis état d'urgence bazwaki, quelles sont les émissions ba débat nini ba organiser pour na ko sensibiliser batu sur la RTNC? Ceux qui bazana élément ya chef de l'État, bakozwango dans les journaux, bakochango 5e élément. Basi bache Jacques Kabula ya Katanga parce que azamutu na bango ya PPRD, FCC, bazui batu bache ba Mouyej ya PPRD, na simande ba ye kocha élément ya chef de l'État. Le ministre de tutelle ya santé, message ya ye eteni, ezoleka combien de fois sur la RTNC. Voilà là où les gens pouvaient se poser des questions. Mais au moins na batu, bazaka na baku ya CC. Allez, oyo attaqué, wana mutu alamuka. Bon, Angers au kosala na monsieur Tambo. Baebi Angers, baebi sio que Tambo alinga remplacer nani? Alinga remplacer Kabunde ou bien Kabouya. Tambo alinga remplacer nani? Il faut quelque part là, moi, je ezala moins honnête et kozala bien. Toza bandeko, il faut éviter de se tromper de cible. Ce n'est pas bon. Makambwana ya RTNC na lobi yango. C'est toujours quelqu'un d'autre qui n'est même pas de l'IDPS. Ça c'est 4 minutes. Comment je vais prendre ça? Je prends 1 minute et puis na 4. Papa Élisée. Oui maman. Mina kusalimia sana. Nakusalimia mama. Ni mama Titi. Mina shukuru sana. Mina kufuataka kila siku. Oui mama. Programu hiyo nasepaka. Mungu akubariki kwa kazi uko natumika. Asante mama. Mina penda tu nijulishe kwa bapasteri bote baku Kongo. Please baheshimie Mungu, ba mama bote banze kuvala kwa bitambala. Na pakuomba sana. Maombi yetu Mungu aishikie kabisa. Ninaona kwetu ku Kongo Mungu eko nafanya migiza, bantu beko naombea beko napona, bantu beko nashikia mzuri. Lakini gisi beko nenja ndani na makanisa haistahili. Bapasteri beko nafuchika pa ile fashi, please banze kuonesha uhaki, ni wakati wa mwisho, ni bintu vyote vinafanika. Tunashukuru kabisa. Na wapapa bale weko naombea, tunaba Mungu abasaidie na wapatie nguvu kabisa, tunasema asante. Asante sana mama. Mama lobi azo senga ba pasteur balo bakakabam vérité na batu nzamba lingi Congo bazo sambela batu bazo bika, mais quelque part là il faut ba couvra kamitu na bango tango bazo sambela. Et ça point plus important selon le message ya maman au apesi toza ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer Tambo. Bonjour. Mwana kolo pango. Là on aurait maï na zobenga na Belgique. On est 3e message na tindi. Oui. Et bosso na tinda kiango le 19 mars. Deuxième na yo tinda le 23 mars. Mais ba message le 40.
ya lelo ele on a évité ceux qui au tala ba numéro ba to benga o de la relation na o ka quoi na meki na ndi susu ya so de ta savoir so de vite l'essentiel message de qui et lo nga lo bele ka likambo ya kokunda batu donc président bino député beaucoup bolanda likambo wana président atikara na position wana ya OK le bimbi ba ki kundi direct yango wana yango message na OK merci beaucoup merci beaucoup ndekunanga topona ka ba numéro te tozwaka ndenge wana ya lelo ya wana eleki moko pe ya mususu bien que lelo to consacré bino pona bozwa bien que ngongangwe kozalaka muke ezanengo wana toyebi ba numéro nyonso te mais batinda ka message tozwa ndeko mususu ndeko Eliezer oui je te sepala na yo merci mais tulingito na lingina loba eloko moko loba yo za député national bokoki ko changer constitution te ou bo voter loi na 2023 moto oya ko ko za député oya ko poser candidature na députation il faut alaxanano hectare ya bilanga oya sala pona bandi maye poso ki ba te azala député azala moyibi merci. Merci beaucoup. Mais député place à Koiba Mbongo ezate parce que mon agangote batu bazala facilité à Koiba Mbongo eza exécutif batu anini mais loko lobi pe eza bien mutu nyozo ala kisabilanga place à kataka comme ça to kozela teke lelo Zambia alinyakanga ba frontière boyoki ne batu bakolela na Lubumbashi masango yokota neni. C'est ça le problème parce que nalobaka bato nyonso tout bazo exploiter na secteur minier. Ce qui va pesa ka bango obligation ya ke bazana ba bilanga na bango il faut ba produire biloko akolia bango moko mbele tozana nzala penza te mais o lobby eza quand même malam ya mutura mutu pona osali loko il faut ola tsa bilanga ce qui ozana bilanga te ozamu yibi salinde ko na lobby boy na marché ya liberté na marché ya liberté ba mesa ya batu et zui maladie po bakanga yango boîte même police avant danandaku maladi oyo ekoti kokanga yepe c'est moi muteki ya liberté bon mesure bazwa kezaya ke batu bagoji okende koteka ka ba oyo bateka kabilo kwa kolia ngape na réfléchissa ki na lobby pona mutu asombelo kwa kolia il faut ateka soki ateka ka babidon na ye il faut ateka babidon wane kende nde akeko somba biloko kwa kolia mais c'est une mesure difficile le chef de l'État lui-même l'a dit mais on est obligé des fois à un moment donné prendre des dispositions ya ndengo anapona ko éviter que batu basila to éviter ce qui est la fin du monde ndenge toko loba boy stress ezali na katiao ndeko moko abenyinga lobi ndeko Eliezer toyoki ke 14 ministre bazana coronavirus na lobi papa nanga na ebite mais batu batu misusu pe bazo bomba ka maladi mais na ebite pona nini bazo mona ngo lokola sida ou bien zanini eza pe maladi ya sonité eza maladi eza épidémie eye kozwa batu nyonso yango na koloba na batu ce n'est pas parce que zui moninga ndem to masumu yo mosantu te. Bonsoir honorable, c'est M. Séraphin Massamba. J'allais juste vous demander si vous pouvez nous dire où on place les malades. Puis, on nous dit qu'on aura 3 journées sans sortir, même dehors, vendredi jusqu'au dimanche. C'est vrai, c'est vrai, informez-nous si c'est réel. Et là, on a 3 jours où on a habité, c'est que là, bazo kende na mesure petit à petit pour que eza la respecter parce que maladie tambola kate batunde bazo tambola na maladie ko kende ko tikela baninga oyo lobi ya wapi bazo cha ba maladie bazo cha bango na ba hôpitaux belé ba msusu bazana ngaliema ba msusu bazana cinquantenaire ba msusu bazai pa ba chinois na njili ba msusu balobi bazana kuna na maluku donc bazo cha bango bisika ebele selon disposition au l'état azui tozwande ko msusu nyungulonda kuteve moja wakula mwenye udiwendele mwabuku bakuvote udiwe uwendele wewe
muvumo fijila fala pala ni mufuna ni mu muheyi muvumo fijila kimudi wendela wewe bagoleze ni kibaza wewe we kaitete wasitudenu ben bantrebe wewe el debeleze muchangu wewe mukwena bwagula ko kumwo mutetebele musanfila abasombe yetu nungu mujikritika byanyi nisama kajena gogoto kanene ende nabe yose mumbanza monsemo bantu bakumva bwanja busho disama jiko bwatete mwabe kritika jena bwanya kayena gogoto disama ndachi lombu ibule disama jenda ni bana babo kimonyo kutoa message abwanyi enda kana nyabe yonso chilombo tuvuba vote muchangu katena to momwana bomutu tona bwa kuteve lo akutusambe vetu ndebeleze weto Mama alobi boy alobi na chiluba nazo répondre mama alobi que ndekweliezer biso nyonso tozaka batu na yo biso tozana changu yozo kendeka na lukunga bisika bavotaki yo biso batu tovota awa na changu tozomona bango te okoya pe kotala biso te moi désinfectant soki ezali oyeli biso biso nyonso tozaka kaka ba député o biso tovota awa tomonaka bango te tatu Kalonji tatu Paul Chilumbu bino bana changu baeli ya changu bazo réclamer bino kuna baeli ya changu mamu memu peta mushindu ndipo akula kunusamba kuntu akakwe nanu bwaluto to antu keba ma désinfectant makwa bute tu bapeta na tulaku numona koko tudanu bantu bamu katu nsungula chisamba to katu nsungula bantu to. Bonsoir mana kololo pango bonsoir. Quel est le projet agricole pour notre gouvernement de Kweliezer? Peuple azozela asala na projet agricole. Bon, ezana ministre moko ya agriculture et il est aussi de l'UDPS, je pense que akolanda eloko wana bien que et comme ce que lobika kalikambu ya muke ya UDPS batindi batu bakende kofinga yo na réseaux sociaux balobi bayibi banje magamoyo toza ndeko mususu. Ndeko Eliezer, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Papi Mundele, nazana limité. Nalingi na tuna ndenge bakangi ba kokita ba Kongo te. Biso tozo kende kosala musala masuwa ezo telema le 3 na boma. Oui. Toza na banvoi kuna foto kende ko dédouaner e mataki sasa. Yango nalingi na tuna Skoto ko bima teto kene ba Congo bokangami parce que foto kene ko dédouaner biloko mbongo fait kota na trésor yango tondo tuna ba autoriser biso to kene ko sala musala na ba Congo bokangami mi to ko sala musala api to zongi yango na lingi otuna biso ba konzi ba lobela biso papa wana bokangami bovanda nanu ba mesure balobi bovanda nanu bakoya kotala ngo après. Bonsoir papa député biso a mai ezate. Ok, bonsoir. Bonjour Ndeko Eliezer, nous vivons depuis plusieurs années sans eau au quartier Memokine au rond-point Ngaba. Avec cette pandémie de Covid-19, comment allons-nous survivre? L'eau, c'est la vie, dit-on, mais pour nous, est une denrée rare, peut-être par vous, notre demande ou nos requêtes atteindront les oreilles des responsables de la régie des eaux. Balobi boye papa nanga. Il y a possibilité à que batinda même ba camion babanda ko pesa. Mituka ekotaki, j'ai entendu le DG de la régie des eaux bakotinda ba mituka babanda ko pesa batu ba mai. Espérons qu'ils vont respecter ça. Mbote papa nga maman Élise na barumbu biso to zolo baboye. Makambu oya matanga etikala bongo salle de fête ekita garantie andaku ekita pe. Ok, wana nde tokobuna na bakolo bandako ngai nazana mamu awa akotala ngatango bazoloba wana ke ndako ekita ye azotomboka kuna tozwa ndeko mususu. Bonsoir papa Eliezer. Bonsoir. Ngai Blandi na komi na Lemba. Nazalo bela pona pon oyo bayebuka ni na Lemba. Lukele biso solution. Ngam biso na kenda classe yebisa Felisa bon alukele biso solution pona kwa Lemba. Pardon papa. Yebisa Felisa alukele biso solution. Pardon papa. To souffrir mingi bana bele ba kweya. Blandi ni memikolo bozo ke classe te. Bako sala yango.
tozwa bazo signalinga wana ke ngonga na biso et si ekoki déjà tosi tolekisi kutu tozwa ndeko moko. Oui, bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Motuna na biso ezali boye papa. Ah. Bapekisi batu balia malewa. Bapekisi o batu malewa bateka te biso ba jeune to vivre na to di shoot uti cop tozongi ndaku to namba raté photo lia malewa. So biso to lia malewa te po bango bando yo lambela biso na bandako na bango. Soki bango bando yo lambela biso na bandako to ba kabola ba biloko po banda ba bandaki na ba bandi ko kabola biloko te. Tisi ko non to tsisa ka loso te ngai pe ko lamba na ebite. Na lia ka na malewa. Toza ana wenza bikanga na komina kisensu baboyi ba mama balamba malewa. Siko biso to kolia na ndako na bango. Tunela biso no ye papa gentil miso biso to yo la ndako na ye to biso to suka ndeni. Préoccupation na ngai yangwana. Merci beaucoup Didier Kikwavana kuna na bikanga. Boza côté moko dossier à malewa problème ya malade. Nde bazoloba. Balobinde attroupement ya batu tango zomona même ba restaurant et komi obengi bayelio na ndako olie na yo. Tozo ande comme ça. Parce que makambu eza un peu sérieux. Tozo ande ko. Bonsoir ndeko Eliezer. Bonsoir. Vraiment ba décision oyo président Zwakina oyo Shinaka Songo alobi to moni contradiction totale. Et surtout na likambo ya ba restaurant nga naza d'accord te. Bo pekisa ba malewa. Mais autorisé wenze eteka. Mais bo pekisa malewa ko ma différence nini entre wenze et malewa. Batu musu bazana basani te, basa ba célibataire uti musala yefa lukeloko ya kolia. So bolobi ke ba kwa ba cadre ba tebele te OK mais ke bo pekisa ba malewa bacha banzungu te banini te ba police bazo ko sopa yango vraiment bozo lukeloko mususu na mboko. OK, merci beaucoup papa nangali kama malewa oyo. Pardon. Alors, nalingi nasukisa bokolimbi sangai peut-être que nazo appel ya suka pour que tosukisa makambo pona lelo parce que c'est vraiment il y en a plein hein. Bonsoir. Bozo lingate batu bateka pona bakolia ndenge nini tozo suka wapi papa. Bon, dossier oyo ana habité tozo andeko. Papa Eliezer, bonsoir. Bonsoir. Moi, Jean Pichou na commune ya Masina. Oui, Jean Pichou. Papa, nabetaki tour moko côté ya commune ya Kimbaseke papa. Kuna na moni sensibilisation ezate. Sensibilisation na maladie ya coronavirus ezate kuna batu bazo vivre kaka ndenge baza batu pe baze bele kuna okomona ata mutu moko alati ata masque te eloko moko te mekana no kotuna le biso papa bourgmestre ya commune ya Kimbaseke ameka kosala sensibilisation kuna parce que toyebi ke toza na bitumba moko ya monene o to bunisa maladie oyo koteli biso na mboka na biso. Merci. Merci bourgmestre Kimbaseke bafundi yo. Je pense que gouverneur azoyoka ke bozo sensibiliser batute. Bino pe ba élu. C'est le temps ya mutu amila kisake yende prêtre. C'est le moment. Tozo ande comme sous. Mwana kolo lupango bonjour. Oui. Nga question na ngena tu na yo kaka. Est-ce que makambo oya coronavirus eza ya solo po na moni likolo ya télévision na biso to komi wapi oche ba principe ndenge nini mutu fa sengele ami batela po za coronavirus te. Eza vraiment ya solo yango moni chaîne na bino ezali ko sensibiliser à tout moment et sensibilisation ana tozo salango ndengo ana na ndenge na biso et gratuitement tozo salango en tant que ba élu gratuitement et mukolo tokenda ko kutana na ministre balobaki toke ko senga mbongo ya communication batango ba communiquer pona ye tozo mona place message ezo lekate. C'est bien dommage. La RTNC ne fait absolument rien par rapport à ça. Bazana ya bango bazo sala. Tozo ande comme sous. Ngai papa ndeko Eliezer Cédric Chimanga na lobby à propos ya ba député na biso oyo to votaka yango maweza te tozo zela kaka mokolo la campagne ndeba ya kopesa biso ba polo era maladi bazo kipe biso te problème yango pe to koloba awa ba grand prêtre c'est le moment ba tombongo ba député ya mbongo c'est le moment population aussi là faites comme nous
on a fait au moins cette petite descente là. Bien que Batouba Koloba, on est zanini. Et zanini, hein? Yo pesa la ngoto ni mayuti. Donc les airs, ceux qui signent nini. Bonsoir, ndeko les airs. Nangina tuna. Nangina yeba. Maître Mukendi akufaki na coronavirus tote. Ouais, Maître Mukendi atiki biso coronavirus mutezwa kiye yango tolobi to mibatela. Na ebi pete ba criminel bazozwa minduki bazoboma bato. Minduki to ebi ezalaka ya armée. Est-ce que ba je ba continue ba pesa ba criminel minduki po ko makoboma biso pona nini? Hein? Place mbongo eko mona te sécurité comme makasi. Pona nini bwe molili makasi. Ba criminel ba komina minduki wana ezo utabango wapi? Minduki ezo utapi botuna mutazaka chef ya armée wana. Minduki wana ezo utapi. Ouais. Toi vraiment très colérique vraiment na message do komisaka ngo. Merci beaucoup Ndekonanga. Il obi toyoka ki ba brakaki kutu banque moko na place commerciale Tembe je pense. C'est bien dommage. Tous Ndeko. Ndeko Lézère. Oui. Bonsoir. Bonsoir maman. Ngai mama Prudence na Bengio na Don Bosco. Oui maman Prudence. Na lina lo baboy. Netinga naza commerçant na tekaka, naza commerçante na tekaka. Siko pona ko bimala ke kosoba biloko na nga zikida. Eza problème na coronavirus. Na kendete na vanda kala na ndako siko nga na vivre nini na bana. Pona ndako bana balingite na bima. Yebisanga na sona ke kosomba biloko ko teka to na kendete. Soki olingi kokende kosomba biloko akolia somba masque zwa masque na yo bamatisi yango ekomi soki 2000 francs eloko oyo soki combien donc zwa masque mitia boye mitia masque zala na gel na yo désinfectant à tout moment otia yango boye éviter kosimbaka elongi oyo au moins ya ba mogijo eza pona visage pe même misusu wana éviter kosimbaka elongi kopesa mutumbo tete kosolola na mutute na distance ya moins d'1 mètre OK osombi biloko parce que problème soki omoni bana na yo bazopekisa yo eza pamba te soki okufi bango bakotika la bana etike et puis bakolela yo ata ndenge balelaka batu te po mutu akopusa na pembeni azate donc ba mesure eza mwa pasi oyo bana na yo bakoloba na yo eza ya pamba te c'est vraiment important ya koyokela bango tozozwa mutu ya suka vraiment on prend celui-là. Allo Ndeko Eliezer ngai na loba kaka ngai na yuchi banda na bengi na commune ya Masina na quartier sans fil nalinga na loba pona ba mesure oyo président de la République a zui quand ndé moi loba ke ba mesure na eza respecté te oui c'est vrai eza respecté te pona nini ba policier baza kosunga pe population te bali kosunga président de la République te potozo mona batu ya moto bazui course yalaki 1000 francs bakomisi yango 2000 ba chauffeur taxi course yalaki 1000 bakomisi yango 2000 c'est-à-dire bali ko combler ba vide oyoyo bali ko kutana nango bali ko combler na bateau bazoko mata alors wana ba aider population na nini bateau si mibeko na nini puisque bazo mona kaka intérêt na bango et non intérêt ya bato mususu. Merci beaucoup Ndekonanga. Et Sengeli, l'État a assuré mesures d'encadrement, pambate, il y aura débordement. Tout ce qui si awa pona lelo bande konangai ba audio msusu etikal plus 243 998 311 332 plus 243 998 311 332 masolona de pité to sololaka batela bana mi batela yo moko sokolaka maboko à tout moment zwa de tol tiana mai o zo sokola maboko avant que olia ozumwa de tol o tiana ba mai mususu c'est vraiment prudent. Tango zo zwati, tango zo melati, zwata mwa vix ya makasi. Tiana ti ya moto wana parce que balobi microbe wana ezo salaka 3 jours awa na gorge. Hein? Ezo salaka avant que kitana poumon banda ko bloquer respiration. Ozu mwa vix na ti ya moto makasi. Omeli et ko sala que soki ezawa ne kozi kisayango bien que ezaka compliqué. Donc tozo mekanengo wana en attendant bande konanga. Bomoni lelo to bengani docteur Kabe Pambate, tango aye tolobite toko yambate.
ba mama oyo bayaki wana baye ba pikle bomoni mama wana maya miso ezokita eza air moko compliqué biso moko tozana makoki te mais ça quand même na bato oyo bakoyelaka biso pona Mike Mukeba ibo signer pétition ana eza en ligne pona libération à Mike Mukeba Nkoso azawana même cellule pavillon 10 avec mwana mboka Oli Ilunga bazakuna naloba kiboye mukolo moko akolela naloba kipe mukolo moko akosilise la carrière na prison tangu batu bakoyiba mbongo ya leta omoni ke yoza prêtre yango na lobby Guy Matondo mbongo wana zachi kolia yemokota azali kolia na batu 8 ans mwasi na ena bana nde bakosabo batu komia bakobana okende pa na yemi colonius Oli Ilunga alobi kutuke ya ebaki makambo wana te eza Isaac Mulumba oyo azalaki conseiller financier na ye nemto ayebi makambo wana $400,000 5 ans ya ba travaux forcés ezande olali boye baye balamusho na 4h du matin okeko pepa ba faux sceptique okeko sala boye donc c'est pénible bande konanga boke babande ko bakoyibaka bambongo ba député o ba élu ya Kinshasa c'est le moment qu'on devrait sentir l'État en charge. Je continue à insister une chose. L'État na bambongo to akaba ibaka bazwata 1 million basomba loso c'est $20 le sac. L'État pesa atiki nanu bagombe na bakote mususu abandi na changu akena basanga mamba akekuna na bapompage akekuna na bakingabwa sake moko ya loso sake moko ya bidon moko ya mafuta akekuna na kisenso na banzalemba donc bakeba pesi batu comme ça batu bako se confiner malam botika la branche bande konanga. Docteur Bonaventure, félicitations Congolais qui fait la fierté yamboka na yo bisika ozali bandeko Tomi Batela confinement yango biso toboyi ba audience mikolo ko benga ngate ke tolingi to mona na te na oyamba yote eza la famille na kangi ba porte mutu na mutu avanda nani Tomi Batela. Merci. Botika la branché. Lobby, tokomona na lisusu. Branchez sur votre chaîne de télévision. Tokomi wapi télévision. C'est YouTube. S'abonner. Nande kweleza tokokoma. Tobetaka masolo. Merci.